Mais tout ça va t'amailler quand même. Il y a pas diffamation dans kati. Diffamation ça t'est tout dans le ça vrai. Mais j'ai aucun écoute na sincère musika. Bandana écoute na mama emo yango moko. Ba médecin ba ko finganga. Ba médecin ba ko finganga. So Holandi na bando talaki ba continuer ya mama emo balekaki na ba télévision ba zo finganga ba humilier nga. Ba bi non azana ki mbongo yango ndeko na kufaki. Donc par là, donc, ceux qui ont un bon au Congo, ils sont obligés de faire quoi. Et comment on a conduite, on va autre chose. Mais on va conduire, azanga kimbongo, ya wana ndeko na kufaki. Donc, webi batu bele batu combien bazanga kimbongo na mboka wana. Mais quand c'est temps tu connais na mama et moi obika pour y aller hôpital à bien. Mais tant on a côté na mama et mon amoni ben non nazana mama et moté nazana et nazana hôpital té. Merci Fire Basket. Nazana hôpital té, nazana maison hantée. C'est-à-dire ndako ndele ndele na yebite so ba benga mo ndako ndele to ni. Wa lingala. Ndako ya mystique. Parce que ndako mystique okuta on a beaucoup pour mine baoleka banya baoleka bangimbu ba ndengona mama emo mutango yana malade ambulance ezate civière réseau ya bukana morgue et salaka bien te incinérateur ezate bongo na mituna ki bana o ba mutolo bana bataka wapi na tina salaki ba étude belé na yeba tina ya wemba nzimona. C'était par rapport à Liwaya grand frère. Oui. OK. Donc Liwaya grand frère nangai et ezali lokola na nini yangonde et permettre ki yangonde na ikoyeba eza boye non eza la boyete voilà et on voit c'est ça vraiment eza boye mais eza la boyete parce que tout ça na Congo mboka eza na ba cobalt eza na ba diamant eza na ba mais eza la boyete pour hôpital même temps mutu moko ko tonga ngo ya bien ngai kutu na yena mbongo na pesa yaki na futa ya bango za kutu balobaki na mensonge mais alors mais naye ko yiba mais ba te belé bazangi mbongo belé donc bango baza condamné d'office donc ba kufa na bango ka kindina o ezaka pemeni ya ngalema wana mususu wana clinique mais wana sous maison hantée. Ah bon? Oh là là. Alors c'est que bino bozana bambongo na bino bokene na bopito bien moyen bokene boye ba makamoza kuna te kende na kalembele mbongo na makamoza kende na hôpital ya quartier 7 na Njili wana tout hôpital public kende na matete na nini na tuna na matete parce nga natif matete boboaka ba seringue na banini blo bocha ngo wapi ba pota ba boboaka ngo ya wapi incinérateur ezali wapi parce que hôpital nous sommes monene fo eza censé za na incinérateur est-ce que ezali mona ba pelisi moto mo batumbi batum susu ba pemeni bazo pe ma bloc wala vous trouvez ça normal mon place na za révolté moi je continue à vous remercier Bakonzi mais il faut veiller parce que ba congolais belé ba kufaka asengelita kufa ma kufi rien que parce que prise en charge a bien zate makambo belé zate bato bazoteka na bonza matete wana tango bato bakisi wana est-ce que vous voyez que bako bela bako zo malade bakufa talaki Franco trop parce que Franco a sauté talaki Franco trop ngana za grand observateur na bi mais ba thème ya Franco bato azo imba musumingité de son vivant Franco a yembaki pendate que je t'aime na yebinzi moi Franco te je t'aime ezati donc on a traité même ba thème ya société ya ngonga pena baki na traiter ba thème ya société na yebi que na société na biso mbanda zalaka na société na biso deuxième femme zalaka ou peut-être ba ngape ko honorer mingité mais azali alors comment mutu moko pe ko yemba ngote nde na yembaki on c'est vrai que ata moi 2 3 4 chansons moi ba genre on ezali mais natika ki ba première femme pété basi ou to binga basi ya mabala to basi ya liboso natika bango te la preuve na yembaki première dame Gloria bon aussi ça coûte non c'est le tante c'est ça casse mais to mona ke we raso bi sabane belé zo mona poto bana we bazé belé bana we qui peut pas profiter au mona fallait pas do chapeauter quartier latin comment on appelle le que moi na mo ma chapeauter mon karma papa il bima sa mon bon mais faut monter la biso bana moi ya makasi quand on parle aux enfants bah nous sommes bêta rasola bana no ça comme mon tatiana
Tatiana est moi ndima ya le ba produit Fabregas. Ça va likamote. Merci. Non, merci. Non. Nayoki amolo kwa yemo lobiki. Ça va likamote, mana bimisa na pena mutu te sayelo wote, mais na kansa inde na bimisa Tatiana. Pour Tatiana boye bagete. Même Fabregas a habité Tatiana. Mais so ya lobiki yem ta bimisa Tatiana. Tout Tatiana yemo ba bimisa Fabregas. Ya ka maman la belle Fabrice, abeta tona kitangma pa. C'est ça un peu grave te. Mais ekolongola nga elo wote. Naibi wasuka na musique te. OK. Naibi penza na makamususu do ya quartier. Ya yebi ndinga na obeta musique ya aveni ko beta musique ti. Ya za ozala atala ka biso ndeto betala. Na bato na ototangela tangela. Azan leki te ya kutu na musique te. OK. Azan leki na biso ata otangela mususu pe o peut-être mukusu ya mbaye wa website yo. Alempe la mwana na leki na ngape na ya mwana moke. Mochoka moko. Atala ngane na zo beta de fanatique penza. A website ya yebi na banzimbo na ya kala. Ayembela. Oui. Ata burompe la website yo. Baza ba petit na ngape na ya quartier ba yebi ngata na beta. Bango kutu musique bazo bouleti. Batala ngane na beta abo ba alempela pesa za na pese mbote. Ayembela ngana banzimbo na ngaya kala. Et puis na yeba ke moi ba mélodie na ngabele so tuni bango beta kuna. C'est vrai hein. Ngate. Nazo biso na beta nzembo mama yemo. Yoso mona artiste mo beta. Nzembo we Kongo mobimba balobi ye ayebi. Azate. Donc naza pera mais son abili na obeta bato ko ya pe ba soutenir nga. Mais na lingina kota na buse ba na ndete. Bibi ki nga naza mona poto akala bato no tanga ba na poto te. Ba na siso ya kasi na so répondre te. Naza mona poto akala na ebi poto bien za mboka bato. OK. Za mboka bato. OK. Biso tant to ba poto c'est parce que toi na complexe à poto. Biso ba misien congolais. OK. Attends, l'ongle peut pas misser au monde arabe congolais belé bara complexe à Congo. Il y a poto pardon. On a IP nous on a zoé ça au bout. Naza contacté na ba même ma producteur besoin na ba misser na poto. Naza contacté mais na bien ba non. Pourquoi? Parce que les missions congolais bazana complexe wana. So aye awa yo kan say obeta musique meté. Yena makanisi nazo kanisa guitare te. Azo kanisa ndengeni na oponyoka. Ndenge nini bo ndenge ni bo tibeli nga linga na kuma pe na kuma penza na tête ya sokoda wana pour la mika ko pesa mo ba ide bele créer ba problème et créer ba problème parce que bato pe bazo ko ba finga na mona best pour na ba bana pour mama sokoda o mona ba josa kuna o mona boy bana bazo déclarer nyonso wana na senga kana bato bazo diriger biso na sokoda ba fungula l'esprit pourquoi to teka la disque toujours ça la musique est bien mais toujours en alerte. Na on profiter pour n'être sabandé on a ba musicien ba ke toujours na métier moko oyo et ko aider Congo. Na nzimbo na mama yemo na pesi mokonzi mboka mbote merci mingi ayokaki. Donc toujours mon hôpital wana toujours mon ga tu bato bazo sepela mais nga nazo mona angle mususwa. L'homme du pétage. Et puis, on a animé le conseil que l'on a FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Oh, passez ni à comme ils ont 075 quasi France. Na Kinshasa 75. On a plus 33 075 31 22 928. Et L5 Travaux, le professionnel du bâtiment.
Pour tous travaux de VMC, ventilation et ramonage, électricité, manutention de moteurs VMC, des spécialistes véritables et professionnels à votre service. Infoline et commande au 06 48 22 96 53. Et L5 Travaux, le pro du bâtiment, au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Métro, Saint-Denis, porte de Paris, ligne 13. Et L5 Travaux, qui salou, moine kekete. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les abonnés de Glo Langela, méga star de la presse congolaise et américaine partout. Vous êtes branchés sur notre chaîne Image Prod. Vous ne serez pas déçus parce que chaque fois on reçoit nos invités, parce que notre émission sur le tout tendance confondue, on reçoit des politiciens, des musiciens, pourquoi pas aussi de mécènes et de joueurs. Notre émission. Je dis merci à tout le monde. Alors vous êtes branchés sur Image Prod, abonnez-vous encore, vous ne serez jamais déçus. Je dis cette émission à tout le vovre de Gloria. Merci à toi, Yaouli Mouché, le véritable code. Merci à Jojo Ngondaï. Pour passer à désolé, mon agence privée, je te salue, Rimarcade numéro 31, Victoire à 57, adresse assurée à confiance, pour pas aussi à V. José Moulumba de Cœur de Béni, Barcelone, de bon séjour à Tchassamamé Nigunzemba. Il y a tous Pépélé, Yambetolo. Nous sommes aujourd'hui flattés ici à Paris parce qu'on est en train de recevoir pour vous un grand leader de la République démocratique du Congo, au nom du président Karmapa, Karma Love, Karmapa, Karma Love, l'artiste Oyo. Ben, tu bien mingi. Mais c'est ma deuxième femme, parce que quand il y a à présent, car ma deuxième femme va se retrouver. Je profite de dire merci aussi à les sœurs, on a un mandat de la duchesse, là tu es, on a parmi les bateaux présents, car ma femme m'a dit que mandat de la duchesse, tout soit là présent les lots. Bon, il y a un moment à présent, il y a pas si par rapport à faire, il y a Mama Emo, l'artiste à Ozakio Baboraba, mais c'est Bayembarate Babangaka. Pas plus de dire que c'est Babangaka. Babanga la bako makambo ma président Karmapa banga kité koluka ko yemba biso likambo somo ya mama ye mokoma ki salité na niveau moko une fois na ngendo tala mutu mona mama ye ngamo na kokati na président Karmapa atala gide ke ba rotie kraka atala te ba ro condamner ba robe ki sa musique ne ma il a osé aujourd'hui azoni na raison. Azoni na raison le monde de la censure. Si Fire Basket il est avec moi, il va voir qu'on va recevoir le président Karmapa, Karma Love, c'est un artiste Herbo Ganabiso, a un barbanzi Makitoko, mais c'est comme il thème vraiment souaka, yema bon, ça ramite ma basso bazar dessus, basso bazar négligé, on a nazawa, on est présent Karma Love, Azarana Bisso. T'es moi dans la Paris, tu profites de Yambaye. Merci beaucoup à Faya Basket. Président Karmapa, bonsoir. Bonjour, bonsoir Gloria. Bonsoir. Nous sommes à Paris, hein? Ouais, c'est un plaisir de belé parce que Singela voilà. Président Karmapa, avant de commencer, il y a ton frère, collègue, présent Redi Amis, a tout fêté 40 ans de carrière, un mois à dire qu'on va Redi Amis parce qu'ils ont facile. Non, c'est un grand artiste, Salib après fait belé, belé à succès. Il a souhaité en tout cas un très joyeux anniversaire, à 40 ans de carrière, en tout cas, que de bonnes choses à ça là. Et Narobinaye a continué parce qu'il y a encore un jeune, enfin, jeune, mais jeune, donc, à cause de ça, Azan est belé au ça. Non, ça petit nanga. Ouais. Ah, petit nanga. Ouais. Na âge quoi. Tu as ça petit nanga na âge. Ah bon, c'est moi, ça va. Ok. Voilà. Donc, on a souhaité, en tout cas, joyeux anniversaire, ma belé malam. Asali carrière na musique ya mko nanga la musique il parle de carrière voilà nga so ila ba 20 ans quoi tout ba c'est déjà beaucoup vraiment la 20 ans robota 20 ans vraiment oui bien sûr depuis 2003 je m'appelle toi et le lot 2023 donc 20 ans voilà 20 ans de carrière de président Karmapa 40 ans de Redi Amis 20 ans aussi de président Karmapa ton fait on a qui ton appareil il y a bon éviter. Président Karmapa le Robert Sorope a carrière non tous ont annoncé mais président Karmapa se retrouve dans le monde de la musique indé. Ben parce que Karmapa za mutu moi dessiner ka aza mutu so asimbelo biki a dessiner nga mokile kanga mais au comme dans le monde de chanter ni no embela je m'appelle toi nazala ki ko banzembo banda bo mwana en tout cas
depuis bon mois naza ko banzembo belé mais sauf que carrière ngo yo bandana moi retard parce que na ba para mo balinga ipenza tena beta musique mais bango mo pe kaka tango na ki ba poto na mona ipera tinda ya bino mais beta pe musique ande na banda musique donc na banda on a retard makasi mais j'écrivais déjà des chansons na ba master belé bazali déjà ko beta pe ba musique ba kota ki ba musique avant nga kutu alors que demandé na ba lokola ba Jimmy ya ba soliste na Zaiko lokola ba Timololo guitariste na Viva la Musica lokola ba viena nganguma lokito na basse donc moi ba te belé na beta ina bango mais na Zaika bango ba banda ki avant ngana yokota na musique yango après parce que ba père bazo linga pendate et puis attends on a une poto né père yo ga yo non comment rappeler banzembo ale beta lo ndena banda beta non mais commune à ma tête mon ama oui natif na baby minke ma tête mama o papa tina mon na classe dans moi pas sur ndeni père au séro faut que tic musique ma tête ngo ba teke papa tina mon na classe ça va pas non c'est de ba commune so lemba ba intellectuel bandel batabilam bataboye na ba kabola ba bon on est à koloba pour ba ma tête za mboka pe bata maele belé ba ministre belé ba bata maele baza mana ngata ma tête c'est vrai que malgré à ta classe ça la belé mais sport les angate ça c'est vrai kulubate que sur la sport tika classe non classe zalika que belé na classe pas bref tu on a ba ministre belé tu on a ba tout ba entrepreneur lo ba somida et belé na kati ya commune na biso ba lelo na kati ya nini parlement na biso tout ça na ba Raphaël Kibuka deuxième maire élu il y a vu la Kinshasa donc c'est pas Eloga Muke. Donc tout ça na batama il est belé quoi. Voilà. Après tant ki poto rotanga papa mtatinda ko. Na yaki poto ndenge za la to lobara to rotanga mais ba mikanda on pesa ki na on pena bien té na période wana na ki mukanda mona 3 mois après kufina ngo. Faut voir vers les années 80. Donc tant to yaki ba poto mona mukanda lelo zo tanga na ngo zo tanga na mona karate kufina ngo. Karate kufina déjà roi lelo penate et puis kala to zaip na ko zo mukanda pena boité banda kupeza la été. Donc ba difficulté za ki e belé na tango kala. Mais bon, musique est dominée et puis voilà. Musique est dominée, tu vends des câbles, tu dis maman, je m'appelle toi. Ça arrivait comment? Dans le monde, il y avait déjà des wenge, il y avait Jiboé Rabadon chapeauté, il y a Kofi Olomide, et Bazada chapeauté, il y a su ton frère Oazé quoi. Bazada Beta, Zaiko Koto, Papa Wemba, Madilou. Il y avait plein de musiciens. Comment maman je m'appelle toi, maman qui est Kamapa Missé, la deuxième femme. Non, c'est-à-dire qu'il était en bas qui Nambala Liboso en 1999. Ça fait 24 ans. Ouais, na Kiti Nathalie Nabi. Oh, quand même, on a place dans la on a mis Baki. Na miyebaki do me mettant ton otangi Félix Ayebi qui on a venu Ayebaki boulot fort. Donc mais boulot comme ma mère était même Yandoula Ayebaki tant que beta Yandoula ya quartier wana. Yekuta za beta namte. C'est-à-dire que biso tozo beta na ba Stella Omo ba Jimmy ya ba nini na orchestre na biso Ayebaki Ayebi ndenge na laki. Mais il y a banaki musique en avant ngaika kotala peut-être moi hésitation. Maintenant on a retia mutu ndé je m'appelle toi. Meilleur album de l'année. Ah oui, hein? Meilleur auteur-compositeur, les Karmapa. Ah oui. Meilleure chanson, Mandala Duchesse. Ah oui. Révélation de l'année, les Karmapa. Ah oui. Et puis, à part ça, le premier album n'a qu'une Kora. Mbala Mori Salama n'a pété na Congo. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, Salama n'a pété na Congo. Oui, vous avez eu la chance, la liste pas journée, c'est belé, jouer Bangato à l'époque. Oui. Laurent Tendance. Laurent Tendance, Henriette Kashinga. Oui, parce qu'il y a un boulot. Les Rona Bazaï, Pena Royoka musique. Les loba, fanatisme, Pena Pena Minité musique, Pena Soye Nango Barotala. Il y a un mérité. Pousser, en tout cas, dans l'album Magine, il y a 4. Il y a l'association de journalistes, il y a 4 trophées. Et Tindinga Malamour na Kora, Batakora, Afrique, Bandima Ingana Kenikora. Et place on a cancellé qui a Marilyn Kankonde. Il y a Salaki P. Moko Yabaninoana. Et voilà quoi. Donc on a comme ça, Ranzambe Bélé, carrière en trombe Bandaki. Au maman la vitesse. Je me demande la vitesse sur un banzembo tout
ozwaki mpe aide ndeko no waze quoi ou bien ezalaki kaka yo moko nde okoma banzembo nyonso wana mais okomaki mingi écriture on dirait tu as vu de prendre avec de première femme pourquoi nazokima yo mozozonga wana to ede bakatika lelo wana akangisa ba deuxième femme okobika kofi atretaka bolingo nyonso nyonso ko bapesa ko da identité mo boye deuxième femme azo se retrouver et pas karma pas non nasalaki banzembo ebele ya bolingo lokola ba I love you TF1 nzembo bolingo likama deuxième femme kudeza te nayebi ke botelemela wana à partir ya nzembo oyo toloba nom déjà na Amanda la duchesse nzembo na pona lobaki mobali azalaki ya yo moko bwakaki mutu musu ya lokoti ekomi o ndeka balobaka manga lingolo bwaki mokokoli mutu musu ya lokoti akonyi ebimi ya ngai. Donc na ezalaki kaka teme oyo na exploitaki mwa makasi na epe na kotaki nango na bosindo nde bato basepelaki nango mingi na ba deuxième femme base retrouvaki na bandi na lero na pele msu pe yo po balaki na peut-être ozalaki na pe na banene te mais bato tout nga na monaka moi deuxième femme kaka mwasi ya na culture na biso mwasi nyonso pa na nga déjà mwasi nyonso aza na valeur oyo abali aza na valeur oyo abali te aza na valeur na oyo azoluka libala aza mwasi tout aza na valeur donc ezalaki ka teme oyo na exploitaki et puis bokolanga identité wana non naza mpenza moto ya bolingo ya normal la preuve na yembele bino première dame na komisa pe ba te avoye na première dame oyembe tango longo na mandat je sais pas si ya mandat to na ba mandat na pour comme le roi référence à ba mandat tango longo no kila nzembo mo bula simani ni ke nzembo mo pe ki suba dese mais likambote na yebi ke peut-être ngolo bela bile mobali peut-être to bani honnêtement Gloria natalaki Franco trop parce que Franco a sauté natalaki Franco trop nga na grand observateur na bi mais ba thème ya Franco bato azo yimba mosumingi te de son vivant Franco ayembaki mpenza te ke je t'aime nayebi nzembo ya Franco te je t'aime ezati donc ana otraité même bathème ya société yango nga mpe nalobaki na kotraité bathème ya société nayebi ke na société na biso mbanda azalaka na société na biso deuxième femme azalaka ou peut-être banga mpe kohonoré mingi te mais azali alors comment motu moko mpe koyemba ngo te nde nayembaki yango c'est vrai ke ata moi 2 3 4 chansons moya bagenre wana ezali mais natikaki ba première femme pété basi ou to binga basi ya mabala to basi ya liboso natikaki bango te la preuve nayembaki première dame donc mais bolingi kotiaka na ba première dame te botikaka na ba makambo oyo ya ba oyo nzembo obino bopesaka na ba deuxième femme mais nayembaka bolingo na forme nyonso Gloria parce que Amanda Marie papa yemba Amanda nani ya mais tango yo yemba la moko et baluki koyembela ye ekembala momba mo rythme présent kama pe tikali ke so na mobala batu na kinoranze mbaka mapa na so na te mama na so na te to mudabi ke na ke na mapa kama pa vraiment on na se retrouver na zuna mobala batu po ya suko ke makolote alonga ke kirda na minu na lolem otenga na osala ngo to kama pa je le préfère mais ça peut à moi c'est oazo mais ezaki pe conseil à Gloria et conseil na basi oyo bazana na kati ya ndako ba conseil ba pesa ngona ba forme ebele wana ezaki forme na nga opesa conseil na mwasi ya ndako yo balingi yo babali yo komi na ndako le msusu omona ozokipe no suma kamba ngote c'est-à-dire que ata moi rouge à lèvres ça la susu te posi babalanga ata moi bobongisa ata moi basil to banini rien manzaka obwaki na yo omona soutien mata nango banini tout ça na ngaki ko conseiller mwasi ya liboso ki attention yo mobali wazana yo alingaki yo pour na beauté na yo déjà pe mais yo négliger na po assurance kaka assurance mais attention na libanda so mobali abimi libanda moi basi pe bele bazoluka mabala bazotala ye soki bapesi bolingo balakisi ye eloko ya lingaka kokende ezalaki conseil et basi bele ba profiter na o peut-être ba monaki on a angle mabe quand na angle mabe peut-être ba moi peut-être kolingo inanga mais na remarquaki et bele na ba explication bazonga ba comprendre que ate moi na mobali wa ko pesa ce conseil tu vas comprendre on a deuxième volet voilà peut-être mal compris et ça na ngori ata comprendre libosote mais à force ya ko expliquer basi bele ba comprendre nga pe bazonga pe na ba comprendre moi on balo azana na biso na ba première dame na ba deuxième dame ba on se bazana na bino ne se bazana ngai. Voilà, je suis avec le président Karma Love et Karma Pa. Pourquoi Karma Love?
Ben parce que Karmapa, oui, l'artiste Karmapa. Karmalov est soit. Karmalov, vous tapez ça, il y a un collègue, il y a un journaliste, des Blaison Wanga. Ah, oui, qui banze mon angai, il y a bolingo, tout, abi, le Karmalov et Kolamangai, place ça, on a PC Motebele. Donc, ils ont adopté mon pécombe. Parce que banze mon pays, ils ont rappelé bon. Les lois sont soit neti arrête quand je n'ai l'artiste de la séduction. Laurent tendance à bingangai lova. Donc nous surtout on est en Onga, yo peut se repenser sur les abens au yamba na Onga. Voilà. Au yamba on présent Karmapa. Mais pour ça Karmapa on est comme maman na kata rumba parce que ba mission soit mission non générique. Ba mission soit rabattoir chaud. Parce que présent Karmapa ko la na monde à bolingo, ça rate dessus na mamba bolingo, yango préférant no ya na musique à bolingo. Zaki ni ne même que maman na rumba. Merci en tout cas question on est bien parce que na côté qui na rumba Nayaki na Congo na 1999 na 99 natalaki batu tuka générique ozonga bu générique oh mais eloko ça la force ya musique ya Congo za rumba Rochero Franco Lutumba yomoni kombo na ngaka mapaza ko mona air renversé ça dit nango ba retour vers la vraie musique congolaise la rumba nazako te ya yango nazako te ya ba jeune batu ba nini photo zonga na rumba omona ki pe après générique oko ya batba molanda rumba parce que batara oh kana pa ira siko a s'imposer ndeni batba landa ki pe belé da boy kotanga ba kombo ba mise belé balongo ina ba groupe na bango ba sali ba groupe na bango moko balongo na place ba uta pour batali o meya écoute beta et pas mutute ya yeye moko a s'imposer ba étudier nga bien a rumba ni yango moni batu belé balongo ina ba groupe na bango peso landi ba témoignage na bango na époque wana bazo citer kanga donc na étudié qui des terrains na lobi batu balati rouge bango nyonso taka générique ngana on ta jaune ba omona nga clair na milia batu yango na omona kombo ya Karmapa ko mama air renversé et ça a toute une loi le retour vers la vraie musique congolaise qui est la rumba. Voilà président Karmapa lelo beto lobe mo très important yo bima na opela sa mombonda. Autant donc ça monte tout ça donc mon asko ke ba mission so tara pas batu oui Karmapa pe o sa équipe groupe na yo wana mona mo te lo taper tolo pele là ba que je suis le fils de Karmapa zana 6 bon aussi ça goûter non tu le tâter na présent si ça casse le to mona ke we raso du sabane belé zo mona poto ba na we ba belé ba na we OK peut pas ko fait au mona fallait pas do chapeauter quartier latin comment on appelle le que moi na mo ma do chapeauter moi na Karmapa po ibima sa mombona mais faut boter la biso bana moi ya makasi quand on parle des enfants ba biso betara sola bana noter ça combien bon Tatiana essayer moi ndima moi ya lo ba produit Fabregas ça va likamote merci non merci non na yo ki ngolo kwa ye mo lobi ki hier lo ba cuisse de poulet ba produit na yo mais ko bango moko ba ya ko ndima ne fala lo ba sur les quartiers latin ba héritier ba ngana mo na maison ça va likamote ngana bimisa na pena mutu te c'est lo te mais na kansa inde na bimisa Tatiana ko Tatiana boye ba yete même Fabregas a habité Tatiana mais so ye a lobi ki yemta bimisa Tatiana to Tatiana ye mo ba bimisa Fabregas ya ka maman la belle Fabrice abeta tona ki Karmapa c'est ça un peu gravité mais ekolongola nga elokote na la bimisa na pe mutu te bon c'est pas tu regrettes pas non na regretter na elokote na regretter te mais parce que ça ramona na yo ma dimaloka mona wera nani cuisse de poulet mais bino kam bongoloba ba cuisse de poulet ba c'est belé c'est belé ba msi bazana ba kesi belé te bandi magana bango net te na TV boko ngana za bona produit ya Karmapa so mon cuisse de poulet oya ranson mais c'est le côté parce que peut-être ba média est fixé kuna mais je sais que ce sont des bana ou na zuna bandaku misi bango bato ba taliba dongolo misu batali ba longoli bango mais qu'on enlevait rien en moi qui Karmapa na ngolongole lo moté na souhaitera bango toujours place bali carrière ezala bien maramutu ezala bien voilà je connais ça que ndine comme on a Karmapa ni tasana ko kende ko lunga pembe no ko kende na la belle et ko sala nga elo te wana photo na Fabregas tena bi yo choc ni onzwaki nga nazo comme ko Fabregas to tout ne pourquoi yaki ka otami sur na Tatiana mais to tout no choc ni reton Tatiana lunga pembe no po et c'est la mo raison bien te parce que so wanga biso bi vérité que choc ezaki pendati parce que nga nazali ko croire na nga moko na sala je m'appelle toi Tatiana Zalaïté
nakende kora tata nazalaki te nazomeki meilleur auteur meilleur oni so totangela basaki na bango te donc nazalaki seul nakontaka beaucoup plus na nga moko yango omoni donc nakobanga mpe le moti kosanga mpe le mote le jeu love eza yo nazosala ngo na mpe nga moko donc nasala bandimbo na nga moko bakomela nga nzembo te nasombaka mpe nzembo te rien ti lelo depuis balbum tout banzembo to oyokaka ya ngai ezaka nga moko na arrange koma banzembo na nga moko donc lokumu ezaka ya nzambe nareketaka te ndenge elobiki ono soki misina ni motu te ya gravité ça n'enlève rien nga na boy tanga na bika oti pano na ibana kusipula ta pano mais komi lo bande ba mission so ba nindi mara nga za produit ya boy moni nga pona koma boy parce que na leka kita makola mute tel c'est par rapport à ça bon ben c'est merci le lobi bon te ndé ma bête alongwa po ani pano alongwa ki parce que peut-être nga ça la carrière ne moko na cancer aussi la carrière ne mo metanga kindaki ou kindaki pas petit na ngai Fabregas. N'a ngate. N'espère bien finir franchement. On a quand même le Fabrice. Rien. On a petit nanga. Kutu ngango benge pe mwana nanga. Parce que ba masane ba za bana nanga. OK. Donc rien. Rien, c'est pourquoi il faut regretter. Tant ba regretter ça bato baza amoniki sili na koi na kokate. Mais après départ à Karma, il y a Tatiana, il y a des mama yemo. Il y a eu des maman qui produit mon robot. Il y a eu des mamans il y a eu des bâtis belé makasi ba kamambere banini belé makasi. Donc nazara makasi loveza opesoya. Loveza opesoya. Bientôt avec le président Karmata, Lovezoya, donc on sera là pour faire la promotion de l'artiste. Mais président Karmata ça sera problématique. Nga maman so mutabe ça peut ba misa problématique na là msusu. Monde dans la musique t'as bon mais nous ne salarié un moment que ça a un moment de on ko fait simbaté un moment de on a matete wa mari bobongi sana waze quoi pas bobongi sana mona cap na mona oh ba pesa limbo te ça on est là mo Eric Mandela si je me trompe pas je sais plus et là mo la pesa na mboto oh ba comment solo là et ça ni na ça rayona waze quoi beaucoup na ba guerre d'esprit pour tabler sur ça ba na commune mon tengai ndenge na kola et puis l'esprit ya matete pe kaka c'est-à-dire que dans un penza mutu na respecter abatu et so remarquer bato ba respecter abatu balinga pe en revanche ba respecter bango alors so respecter nga alors que na respecter te au kutanga na nzela nao c'est-à-dire que na ozana opena un peu dire nazana nga na problème na bande côté ata moko yango no moni pe yango mo pe nazana nga bien non waze quoi c'est vraiment mon frère nayebi wazuka na musique te OK nayebi penza na makambo mususu do ya quartier ya yebi ndinga na obeta musique ya bino ko beta musique te ya za ozala atala biso nde to betaka na bato na ototangela azan leki te aza kutu na musique te azan leki na biso ata otangela mususu pe o peut-être mukoso ya mbaye a website yo alempela mwana na leki na ngape na ya mwana moke atala ngane na zo beta de fanatique penza a website ya yebi na banzimbo na ngaya kala ayembela oui ata burompela website yo baza ba petit na ngape na ya quartier ba yebi ngata na obeta bango kutu musique bazo bulete batala ngane na beta abo alempela pesa za na pese mbote ayembela ngana banzimbo na ngaya kala et puis na yeba ke mo ba mélodie na ngai beleso otuni ba mo beta kuna c'est vrai c'est vrai na mono tanga mutu mo awa ngonda imene ya jojo ngonda wana so yebinga bien bino mukomso so tunya webso bien mutu wana mutu osangana ta websa yo. Donc c'est pour te dire que nga na kumisa nzambe belé apesa nga talent mo boya makasi na waze quoi pour nous na kese na aza mona matete yim to bayi ko régner en maître na matete. OK, tant qu'artiste. Ouais, donc ngana yé il fallait payer d'abord faut longana no matete qui ça après Congo. Donc on a yé na musique wana fallait na longana no matete yé payer il faut résister quand même. Voilà place moi conflit zanaki et c'est normal il y a conflit normal mais dans la France dans la moko na sukoli maboko pour na lier na scène ya mutute c'est-à-dire que na yé pour nos place nanga pe lelo na karma pas na sa place nanga est-ce que na longola mutu bobongisa c'est moi zo yati c'est-à-dire tu as un problème teza ba bloco ya musique ba guerre d'esprit musical ils ont un bilo on a pena leki na nga ya quartier na pesa ke mote belé boy to so la rebelle pesa za monstre d'amour na banzi mo na concert na ya
ya stade na soutenir qui makasi et c'est parce que aza penda ou bien un frère na kati ya nini voilà ce que le kilinga mutu so nga on a comment alors on évoquer kamba stade banda Congo waze ko le parmi misa ndimi ka salim piaka quand de venir koza depuis ba misa ko bondi matin ngai bom na danger album manga kitoko mais waze ko aujourd'hui le parmi ba misa o ndima salim piaka abi vraiment échoué ça l'échec quand de venir koza non ngai ne ya ki ona yolo bon ba lo visa yo na ba lo basuma waze ko sa ma be makasi nelo makamna ngai be na awa na zate porte parole na bango na ba expliquer mamu na bango na soutenaki na concert c'est les gars qui awa na yepa Gloria Olangi na lo makamna nga to se open na stade na kuya na stade ebi na sala yenze mu muna mama yemo faut na stade échanger makambu échanger makambu na mboka na munene Congo artiste moi sala ngote même ata luambo même ata wendo même ata luambo même ata Rochero depuis Congo banda je suis le seul donc na force mo boy mais na webso vérité na go beta stade te pour bango ba beti ba stade boya non ouais za wa kaina ukota na kata kaina pour ba bazo kota na kata kaina non so na beta concert na ngana beta place ngana olinga na okene beta te pour bango bazo bena ça c'est webi suicide so pour muta se suicider c'est un peu courage ba courage wana ya ba buzoba bengo kubacha buso ba tweza carrière à moto batanga ba style batangi ba papa emba batangi ba kofi batangi ba faire fali mage waze ka saline pe mais un peu exemple ba bébé chanda ba bébé souza ba kin kester ba tanga ba beta style de marti oui bi Rochero beta ne beta place ma beta olembe makasi be Franco ba beta ne wanate et puis bon Madilu beta ne pe wanate ba grand artiste c'est belle ba beta na wanate ça dépend so lingo ko to na kata kaina wana o wana ngana bengo kaina mizoba ils en ont pas besoin 120 000 banso te no banga na ngate nazo biso na beta nzemu mama yemo yoso mona tisi mo beta nzembo we Congo mobimba balobi ye ayebi azate donc naza pera me so na bile na beta bato ko ya pe ba soutenir nga mais na lingi na kota na buso ba na ndete. Voilà, je suis avec le président Karmapa. Merci d'Adima Vongo, Fire Basket. Bienvenue, Ngoy. Merci à toi, Thierry Basket. Eric Basket, Bengelanga du Basket. On est ensemble. Président, deuxième question avec Kofi Olomide, c'était quoi juste? Parce que quand on fait une baranae, musique, barumba, pega le roi. Ezama misemo pa yara boye azoyeba barumba mabunga. Ayemaze mamu le roi Kofi Pebo. Bonyo kosaranga boye. Neti soit kinda wapi. Voilà, je pense que est-ce que ça sont qui sont le cabiso que ça bien. Il y a beaucoup de problèmes. Na auto ibso gloire na Rambo parce que tenanga to baka parce que ba musu ba batika na idée ka bozana ba problème. Magam su bobongi na bino. Mais ce que brièvement na répondre yo na za problème na été. Na miseta mo pété. OK. Pour na lingi pena loba. Continuer à bo solo là. To solo na biso pe bien peu. Bon, ils a pété ka pour na za problème n'était soit à côté de solo. Tena solo ça peut mutu tout est quand même na mokilo. Pour nous avoir problème avec des photos sur la raté ça bon côté to on est tout kutana biso mais na lingi pe ko beta makamona ni sute na lembi yango beta masolo ba ba mission na musique ba besoin de ça auto biso que tu as un problème yo ni que tu as un problème ngana biko sana ba problème bobongisa bozoyo kana te na biso ke biso so bobongisa problème ata mo ngezati bokoma to bengana te na na biso so na problème na mutu te na so obligé na benga mutu te poto na problème no benga na manda chance wana petit na nga pena ya makina chaque jour kasi mais yo kozala masana to benga bo est-ce que benga batutu mais ça va ton frère so ça ba numéro à Marie to ça benga na chaque fois na numéro à Miguel na numéro ya Fox Teman na numéro ba Vincent Marie to benga na raté mais ça ba numéro mais je suis l'ami Amanda. OK. C'est mon petit mais c'est vraiment mon ami. OK. Ou ayaka na ndaku na nga pe na kene na ndaku na ye. Je suis pas obligé à aux amis à tout le monde. OK. Voilà quoi. Pour répondre voilà, il a répondu. Je pense que tout n'a pas président quand pas ça problème na Kofi. Non. D'ailleurs, vous de maintenant de décortiquer mamba lobe analyse. Après si vous sujet to yeba ndenge yo comprendre les cas de dissertation expliquer discuter commenter. Voilà, président Karmapa, président le comité pour ministère pour na bato poto. Pour na bato poto, on ba déplique ben ba ministère poto, ndeko na pe manda chante marqué ba kimia na ba ministère poto fiko président Karmapa to yeba pe oui ki ngana za mona poto akala bato no tanga ba na poto te. Ba na siso ya kasi na so répondre te. Na za mona poto akala na yebi poto bien za mboka bato. OK. Za mboka bato. OK.
biso tant to le poto c'est parce que tu as un complexe à poto biso ba musicien congolais OK attends longue pe ba musicien au monde ba congolais belé ba na complexe ya Congo ya poto pardon OK ngai pe nous on a zo ibsa yo boye naza contacté na ba même ba producteur ba zo na ba musicien na poto naza contacté mais na bien ba non pourquoi parce que les musiciens congolais bazana complexe wana so aye awa yo kanisa aye obeta musique mete yena makanisi ni azo kanisa guitare te azo kanisa ndenge ni na roponyoka ndenge ni bondenge ni boy alors sokoza aviser vous me ko kimano likamba donc c'est pour te dire que ils a rien tout ça mundele tango va pesi bino visa boya obeta musique bino bokomi awa pona roponyoka yo za mwana poto bozo kitsa misano bazaba na poto te moi tout wana pe mais oui ils a bien non ils a bien dans monde de la musique poto beta musique ils a bien makasi mais seulement na makanisi na biso to na bango omona ils a roponyoka mingi OK yangona donc il sera moi passi yo mozo ba dire que son akira peut-être qui se peut kufa OK ils a tege pour likamani mais ezali kaka likambo ya pauvreté aux en Afrique imozo mwana ba dozo kufa na ba mai kuna na ba nini eza pauvreté aux en Afrique yango tozo singa à travers les questions oyo ba continue biso Afrique ba bongisa parce que les Africains ba kufa raté awa oui ba kufa raté awa tout le monde a neti El Dorado tout ça dit que danger était le Congo est riche na par exemple le Congo est riche. On peut même rester chez nous, vivre mieux qu'ici. OK. Dans l'année, toujours comprendre. On a aussi profiter de la question de jeunes Congolais au Bazana Congo. Il faut Bazana éveiller, la moka. Tout coquille, koya, comment on a poto net danger et le glorieux en a poto et le nini oyo échanger na yo na ça na mona oka bien ba bijou nous toujours ezalaki. Vous avez toujours qui vous avez toujours bien zolia pe yaourt zolia bon nini yango awa. C'est complexe. Complexe ba bolongo la biso ba continue biso. Ba bolongo la biso mais ça va bien dans le monde de la musique et à part ça oui, je sais ça outila msugoma na misa outi poto différence c'est comme en famille. Et chandaramo lo moboye yo za mona poto mais na répondre au gloire yo za mona poto ça na normal ko ba no ke yo poto pono tu ton faut qu'on va na 100 ans na kishasa mais wana eloko ba luka déjà wana ya stable oza bien est-ce que ba mission ba se retrouvera pas ba mission ba ki marabna na mokolo ba na ngabi maglo ba présent ba na papa momboye complexe wana bien ko le kabiso mais ça peut ça un plus ma casse to ba ça bien ba vie na bango complexe wana zanini eza na complexe na to bisa ezape eza penda politique ya makambo tunanga on poser na penda politique surtout continue à bozindo ya politique l'artiste musicien africain tout le monde tout ça apprécie congolais pourquoi soyez la poto fakima c'est photo côté na bozindo okima parce que Pierre Gazanakin pourquoi Pierre Gazanakin alors que artiste c'est parce que peut-être mais les politiques bazo comprendre te jezaka na bango moko bango dozolia balar ba mise ba mona na lote so ki biso dozo ba mise na biso ba to so so zai pena ko se retrouver na musala na biso ndenge ba politicien ba se retrouver ba to za na tina oki matin la preuve ba mise na biso akala ba rochero ba nini tant bazo ya awa oyoka ita moko akimi bazo vivre bien à l'époque hein mais voilà yango nazo ba no siko pourquoi tu ki malelo soutenir même sur le ancien président Mobutu bon mais tout le ba bon pourquoi biso ba ki malelo c'est parce que baza toujours vivre bien en Afrique. Baza na raison ba ki na bango. C'est parce que bazo vivre bien en Afrique. Pourquoi bazo vivre bien en Afrique? C'est parce que les politiques ba kangije. OK. Dans la baza na bala na kata Congo presque baza na kata ya politique. OK. Biso ba mise photo de bien photo ya osenga mais ya moté. Mais ba mise pour la sabatonze bobongati. To bongati. Pour la sabiso de bobonga bo vivre bien en général la TV. En général. En ce moment bonjour kufa bosu comme atiki kanda ko moko. En général. Pas citer les noms ba mise beto ba grand prêtre les autres comment on regretter ils à base de quoi pour la sabiso que bo vivre bien présent. Non, eza image na musique yo yebi o vendre na biso ba mise bien, o yebi yango pe bien. Même ata bino pe bo pesa ra image yango pe ka to lobela. Eza image to pesa on dirait que makambo c'est tout ça simba, ça veut dire ko fa pirater. Na boyi na kota na bozindo nyonso meza to ezara image to pesaka meza bongote ya ba makambo to tala to ça sur internet mutu aza uzotala na internet azobima danger tant kota na bozindo mona pe ndingo na te donc ezara la poudre. OK. Eza make-up. Ta ko sarabiso. Eza make-up oui.
on dit que beaucoup ça biso ndenge nga naza lelo ko bundela mbongo so abengi na gouvernement boke bobundi to bundanga ngana oboyate na oboyate ça tozaka na besoin mbongo wana po tozaka na biso na makambo penda makasité faut bango mais moi moki to voir ngo on permettra peut vivre moi bien to boyate mais il fallait peut vivre mieux étant un peu exemple moko na Nigeria so misi disque tekami ngwa ba Caligula ne tekama ifuna za dia millionnaire. OK. On a un millionnaire. Mais pourquoi on a Congo on a un millionnaire? Pourquoi on a millionnaire? Pourquoi on a un millionnaire? Pourquoi non. Pourquoi on a un millionnaire? On va faire un million comment on exactement il va vécu. On a un millionnaire. On va faire un million ba wera ba ça. Peut-être pas un million na bango c'est pas grave. Comment on te bando si tu sali no na na bango comme musique na biso. OK. Si on a bimisi disque na ngai tekami par exemple wa Caligula tekama beli makasi. OK. Na Caligula na rosa déjà na ba million. Okay. Pourquoi on a monté? C'est parce que na mboka na politique oyo ya malamu pona ba tout ba ko kozwa ezati. OK. Nazo ko insister awa politique ya malamu po ba tout ba ko kozwa na musala na bango omona plan médecin. Pourquoi médecin doteka kisi na mama yemo? C'est ça. C'est à peu près nimo nazo bano awa. Azo teka kisi alors que médecin on a oyo batangi classe on a médecin en Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud doteka kisi te? OK. Mais il y a Congo doteka kisi. C'est pour te dire que les politiques doivent nous aider. Bisogno sona ba côté ya ba musicien ya côté ya ba médecin côté ya ba menuisier musu ba singi ba sana ba la rebelle. C'est-à-dire que la résultat mbolaté ba j'ai eza fermé. Tout le monde pour comme on a l'art faut qu'on a politique prévient on monnaie ba ndeko les airs ba journaliste minene net bino bino mais ba côté na politique mbala mo bangindi voilà l'argent facile nzembo moko na zaye ko préparer ça là wana mais na tiki yango pona lingi politique mingi pourquoi il propose un bongo pourquoi la politique bato bazana l'art 90% batalar ou bana kin bazana politique. OK. Posez-vous cette question-là, Gloria. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Présent Fungelo, moi on a fait décortiquer mon prochain. Mais le moi ma casse mais to kayinka entre en parenthèse. Merci beaucoup. Quelqu'un avant dina bino boye azana elo côté na imba ki amona na IGF azaki na elo côté. Mettons kotika na politique angindi ba parler mati ba nini angindi. Siko biso petoni. Biso to linga alerte. Ngapena linga alerte. Donc faut na na politique. OK. Fungolanger ba politicien ba bunda makasi na ebi za facilité mais ba bunda makasi ba je fungama neti biso na domaine na biso musique so na misi disque etekama bien ba pirata raté tout neza ba stratégie pour na repesa pe ko fungolanger côté na biso buti la biso pena cadre mo be kengela blo na biso et vous permettre biso to vivre bien yango na pour na kozonga na réponse na yo question na yo ba misi na biso ba kimaka mingi awa. C'est parce qu'ils ne vivent pas bien na Afrique na Congo tant bayakawa rêve na bango zaka baza la peine là yangona awa moi ba occasion moi ba opportunité mon naka yangona tokimaka awa. Voilà, on avec président Karmapa, tu vois que mutu est ça là. Voilà, président Karmapa vite fait au bio za moi na poto. On va vite fait car oboza mona poto za mona poto soki ba loi no se tambolara ba mission baza na contrat futara bango fin du mois ba se retrouver baza ke contrat moko boke baza ba engagé za à ces tests bo jouer bo suki wana mais na ko signer contrat ndenge ni Gloria ka na zuinka to mona boke so soit finir ba contrat na ko signer contrat ndenge ni Gloria mo ngona ozo wapi e uta wapi ngana wana futa bango tous les mois e uta wapi Gloria. To betaka to ebiso to beti concert bala rekoti a petit peu besoin bino parce que les lots peto sera bon ba revenu ba l'art na biso kota ndenge ba concert est-ce que na kin concert de kota sala kota te concert ko sala arte ndo mona ba concert on ko sala arte na bengi ba masana nga boya ba yo mena masanga na bango to beta to beti pesi ba invitation ba yebele ata lelo so ba futi lelo to ba futi lelo lobi ba futa te pourquoi be futi na bango pété c'est parce que ba pouvoir d'achat exact. OK. Pouvoir d'achat zo jouer na business nyoso soki congolais kala ba congolais bazali ko kota concert ba futa ticket lelo ba futa te parce que ngana za besoin pour ba ebele alors masa zo boya ebele to kuta na ebele mais là le kota te na futa mission ndenge ni na aussi c'est ba contrat ndenge ni c'est ça peut faute na bisoté
ils appellent faute bateau bafuta ou basengeli bafuta ticket pouvoir d'achat exacté ce que ils ont la pauvreté ils ali parce que toujours toujours la pauvreté surtout quand il a besoin de la pauvreté ils ali c'est parce que si tu au monde na otengelo ma occident ya solo tina otengelo ma occident na suka non c'est parce que Congo est quand même beaucoup moins riche pourquoi peuple les a vivre na pasi na côté là on a kati parce que t'as là makamuzu mona na ba Niger makamuzu mona na Afrique zo les gars awa c'est surtout côté na besoin de comme place wana voilà aujourd'hui je pense que le musicien s'est retrouvé par rapport à Didier Massé Lazare Ngambu Labino il y a Barbara Kanam près de venir Kozane ouais enfin c'est bien ndenge ba côté wana ba kende ils a quand même ba représentant na biso balinga la musique ba beta la musique ba koye ba passe na biso bien ba koye ko bundela biso moi bien et ko sala malamu makasi on les appelle to betela mu gouvernement moi maboko makasi parce que ils appellent idée moko pona ko aider biso ba artiste moi muto to ba awa moko ya ba solution ya ngona déjà ba bando kanisela biso mamuke ba kende timusika ba kende vraiment musika ba ko fungola je on les ande ko fungola je ba bandi ko fungola je na beti maboko na gouvernement parce que kozwa musicien ko tchai place wana webi que place wana mbongo oyo ko aider paiement ba musicien ils ont déjà aidé bien ni ba ba faut commencer quelque part bravo mais il faut aller ko taper na susu na makasi mama ngoze beli ngali ngana ko mape na ko mapenza na tête ya sokoda wana pour mika ko pesa mo ba aider beli créer un problème il crée un problème parce que bateau peut bazo ko ba finga na mona best bula ngo ba bana pro mama sokoda o mona josa kuna o mona boy bana bazo déclarer nyonso wana na senga kana bateau bazo diriger biso na sokoda ba fungo l'esprit pourquoi to teka disque toujours ça la musique est bien mais toujours en alerte to ko rater chaque fois na yona na yezo $600 ben yezo $1000 ben $2000 et ça n'a rien mais bon et des biso tant to ça disque était comme penza il faut arrêter le comme piraterie congolais a somba disque était mais biso to za na mbongo to za na mbongo te to ndo ça la funa au singa canal toujours ko singa on en a marre au singa et puis tant to ko ni singa ermo ba ko la biso mona na ermo à l'équipe faut dire bon peut-être parce que to l'extraper oui alors bravo na gouvernement quand même ndenge ba pesi moi ba poste wana ba ndeko na biso mais bango siko ba travailler bien so to yego senga to yego luka moi posa ba ti bango na place biso to yego senga edit pour tout ça la moi ma bien alors baza na biso bien o mingi ba mona lokwa musicien azani ka neti so ba mo attention les musiciens congolais azali d'abord pour être un très bon musicien faut en maïle ah bon oui pour écrire ça tout le monde en roba maïle bah oui ngana bi pour être un très bon musicien ko komanzembo bien senga maïle ko komanzembo zali ka mukete mutu to ko komanzembo te donc faut maïle za to za maïle bino ba to komi wana bo jouer bo laksake to koki Voilà, je pense que maman Barbara na Yemoro Masela oki marambo o Karmalov a lobé ça bien. Pour ba musicien vous allez ba musicien. Ba musicien vous allez ba musicien. Mais non, on le mabe. Na mona Blaise bazara na ministère de culture ba ndem bazaro lela kaka. Azana sokoda bazaro lela kaka. Donc bon ramamdo na mna. On est allé comme musicien, t'es allé comme mutu. Elle comme moto elle comme musicien ba musicien bazaka ba musicien bazaka batuniti batunyoso wana ne molimo moto wana peut-être yé moto solo la peut-être mabeto ou solo peut-être mabeto non musicien zapeka moto to luka to lingana to sala bina musala ndenge singeli kongo to bongisa ngo moko na mongo place azali asala musala bien ndete obongisa ko voilà maman na likambo affaire mama yemo oyo ba kombata balingaka pona yamba ba kombata bolo ba butu to linga ba miso ba banga te ba ozaka président Karmalov azaki pambi ba miso ozaki depuis le Congo so na bosa ne bo contredire ngai ngam so na bosa na zo information bien te na yebi ke ba miso ba yamba ba ngonze ba Congo na biso ko fa ba Congo na biso to yebi na biso mais ko risquer ko eloko mo e koma de ko pola to ba vérité parce que na morgue maman ma biso so ma solo e kango libanda mayo to milaka ba opi libanda to kana kata morgue président Karmapa ozaki eloko mo ba kombata balinga. C'était comment présent on va risquer na kata Kinshasa ozana Kinshasa
mboro ezalaka ke balingaka vérité te oze koyemba nzembo ya mama ye mpe baimage wana ozwaki yango wapi ça arrivé comment idée wana ya nzembo wana na kati ya Kinshasa obanga ite ke tata côté krakra c'était quoi juste présentement mais pourquoi il faut na banga biso nous tous on a besoin Congo bonga soko bongisa Congo na kobanga metina mongote kosana na ote va na yo place non nazaki révolté nazaki tout simplement révolté na kanisi est-ce que naza wapi OK naza wapi ngai est-ce que nakosala quelque chose pour mon pays okay. C'est ça j'ai été animé na esprit wana révolte na bon sikoyo il faut na yebisa bakonzi nzembo nanga na sala yango bitelaki ko soki na koki ko arriver ya ko changer makambo na nzembo alona sala nazalaki pe sûr j'étais dans le bandeur ni sowa nazalaki inspiré par Nzambe okay. Parce que ngai na kutana na mutu akufia grand frère nanga un ingénieur directeur na Bralima okay. Akufia tikilelo nazo bano awa bana ne batikali bazande mwana mais na kanisa ita otokene na mama ye mo obika po ya hôpital ya bien mais tant na kutana mama ye mo na moni ben non nazana mama ye mo te nazana et nazana hôpital te merci Fire Basket nazana hôpital te nazana maison hantée oui. C'est-à-dire ndako andele ndele na yebitiso ba benga mo ndako andele to ni walingala ndako ya mystique parce que ndako mystique okuta omona bampuku minene baoleka banyaku baoleka bangimbu ba ndenge mona mama emo mutu akoya na malade ambulance ezate civière ezoya ebukana morgue esalaka bien te incinérateur ezate bongo na mitunaki bana oyo bamutolo bana batiaka wapi na ntina asalaki baétude ebele nayeba ntina ya wemba nzembo wana c'était par rapport à liwa ya grand frère oui ok donc liwa ya grand frère na ngai ezali eza lokola na nini yango nde epermetaki yango nde naye koyeba awa eza boye non ekozala boye te voilà eloko ngo voit c'est ça vraiment awa eza boye mais kozala boye te parce que toza na Congo mboka oyo eza na bacobalt eza na badiamant eza na mais kozala boye te po hôpital même ntan motu moko akotonga yango ya bien alors l'état alors nayemonaki ke l'état bayebi te olangi nazo bano bien oyo pina ezuta na kata motema na mona eloka l'état alors bayebi te et puis c'est vrai bayebi te parce que so babeli bakendeke Inde bakendeke Afrique du Sud awa bakoyeba makambo eza wa te c'était alors de mon devoir ya koyemba po ekoma po congolais ayoka musique to naye koyeba force ya musique na bino me nasala métier moko eza na ekokomisa makambo oyo nde nasala nzembo wana na koprofiter mpona yebisa bandeko na nga bamusicien bayebake toza na métier moko oyo ekokoede Congo na nzembo wana mama yemo napesi mokonzi ya mboka mbote merci mingi ayokaki ntango tozomona hôpital wana tozomona kaka bato bazosepela me ngai nazomona angle mosusu tokoma onomona angle mosusu mais pourquoi ekomplikaki yo lelo oyo bapesi yo raison mama yemo lelo ekomi so okutali mama yemo bi oka mama yemo ozalaka so oya okanga zolo elo on esalaki lelo censure etelemela parce que oyembi ka vérité bafutisa yo komake kama mpo tokomobanga lobi bakokoboma ye bakosala po akini balingaka vérité te bon c'était à base de quoi bainterpelaki pourquoi moi j'ai payé $700 na censure pour balibérer nga bazongisa parce que lelo nalobi bon yango nakuti koloba no awa mutu na mutu asala mosala bien tobongisa Congo eza nango facile mpona bongisa rigueur kaka contrôle pena qu'est-ce que toi tu fais mutu asali eloko oyo pona mais toza bata mayele quand même yoka nzembo na ngai y a pas diffamation na kati diffamation eza te tout na lobaka eza vrai mais j'ai aucun coup na sincère musika vanda kaka na banda na coup na mama emo yango moko ba médecin bazali kofinga nga ba médecin bele bazali kofinga nga so kolandi na bando talaki ba konzi même ya mama emo balekaki na ba télévision bazofinga nga ba humilier nga balobi non azanaki mbongo yango ndeko na kufaki donc par là nalobaki donc soki ozangi mbongo na Congo oza obligé fo kufa ekoka na monoko ya bakonzi te
bakongolo bata autre chose mais na muno kamba konzi balobi azanga kimbongo ya wana ndeko na kufaki donc webi bato belé bato combien bazangi mbongo na mboka wana bato combien bazangi mbongo na mboka wana donc baza condamné ya okufa il faut que faut faire très attention na makambo oyo nazoloba oyo faut faire très attention nazalaki révolté na loba no bien na révolté ngai kutu na yena mbongo na pesa yaki na futa ya bango zaki kutu baloba ki mensonge mais alors mais naye ko riba mais bato belé bazangi mbongo belé donc bango baza condamné d'office donc ba kufa na bango ka faut faire très attention bino ba besoin bo ba pesa bino ba responsabilité na ba nini à l'état faut jamais dire ça parce que les Congolais est en majorité pauvres. Alors tant vous avez mukumba ya bongo ya l'état boye ba lo ni bokoloba nazaki révolté makasi ba médecin ba porter nga plainte ordre de médecin porter nga plainte ba médecin ba comment il ko finga na internet mais certains médecins ba loba na non o lobelo asolo parce que oui parce que na dénoncé qui ba système amabe par exemple ou à Pharmapoche les corps médicaux ne peut pas faire ça on côté qui cité Pharmapoche au côté de la maman et moboye bateke liwango bakote donc non yango no monita on azomona mukonza mboka tongelo ko wana ngana zolo beloko moko kaka na kumunga kutu na sana nzemu moko pona meka ko conseiller ko remercier d'abord le chef d'état puis ko conseiller bato ba uzwa direction ya mama et molelo tant basali bino édifice on a munene mama et l'hôpital c'est pas seulement édifice déjà c'est bon alors système où ils en a prise en charge vous savez la biso bien tolingi lisusu te makambu ya eloko za na biso Congo mingi ba rero ne za mingi omona to sale lo bien mais ermo to tiki na biso c'est à dire que makambu ça na ngonde to contrôler non mbalo yo nous sommes une génération oyo to tika bana na biso nous avons déjà grandi bana na biso tolingi susu te ba souffrir ndenge biso to souffrir voilà nana to de loko pese ki mangai okotende na mama mo ba image to so kero tinde mutu non otoza konka image to mona kitaki image ya solo ya mama yemo mais tu avais envoyé des gens c'était comment parce que mais mama yemo zali kama ko bomba te mama ta yo na ko ba no gloire akota kuna kati zwana ntamo ba image ko ya kopesanga na kotinda mutu ko mpena ko kota zema ba image ya mama yemo bien sûr ba salite ona nusa na mama yemo to mona ki ya mwindo wa la comme ça ça bazo sala kaka bongo ndeza kana secte bongo batu bakota na toilette so ki ko tuna na 5 heures ba ko peksa bino ko na ba 6 heures 7 heures tout ba ko na ba ko sukula kuna ba 4 heures 5 heures c'est comme ba heure mo parce que batu ba ko moya OK merci na mokonza mboka ninga tongelo kona nazo continuer ko beta CT il faut ba landelango to veiller nango po ezala bien suivi ezala sinon te to zonga kana mameloko parce que Congolais mungo ayeba te be ça ilolo ka malamu mais elo comme ça on banda suivi ya ngalema pourquoi pas ça pe mama yemo pour ngalema mona peut-être mo za rapport frère et puis mama yemo ngana imbaki gloire zaka te na temps na lobaki mama yemo nazali komona tous les hôpitaux publics OK kindina o ezala pemeni ya ngalema wana mususu wana clinique mais wana sous maison hantée ah bon oh là là alors c'est que bino bozana bambongo na bino bokene na bopito bien moyen bokene boye ba makamoza kuna te kende na kalembele mbo na makamoza kende na hôpital ya quartier 7 na Njeli omona wana to hôpital public kende na matete na nini na tuna na matete pesinga na natif ya matete boboaka ba seringue na banini blo bocha ngo wapi ba pota ba boboaka ngo ya wapi incinérateur ezali wapi parce que hôpital nous sommes munene fo eza censé zala na incinérateur est-ce que ezali mona ba pelisi ngoto mo batumbi batu mususu ba pemeni bazo pema bloc wana vous trouvez ça normal moni place na za révolté ya mwana je continue à vous remercier bakonzi mais il faut veiller parce que ba congolais belé ba kufaka asengeli ta kufa ma kufi rien que parce que prise en charge a bien zate makambo belé zate bato bazoteka na wenza matete wana tant batumbaka bakisi wana est-ce que boyebeke bako bela bako zo malade bakufa voilà
Voilà, je suis n'habité image ya maman et moton zo mona le ba konzi ba bengio ozu ba félicitation na ngamu na bango parce que ba kolo ba u badaki na idée mais ko idée rotonga mais ko telema ya karma pas on dirait la musaki parce que zaki monde dans ce monde qui image as soto ya salité to koki ba konzi ba ko bombater parce que baza génération na biso ce sont nos amis qui sont aux commandes. Ouais. Ce sont nos amis, nos frères, nos grands frères. Nos petits frères aussi qui sont aux commandes aujourd'hui. Et vos enfants aussi. Oui, tous en abamo. Bayebi, poto bayebi. Bazali, bazal, batu bazana ba responsabilité. Bakoro boyate. So na yimba ipenze mona te pele msupe tonga milelote. Peut-être banga tonga le bakuna. Éviter. Peut-être bengo tonga mate. Il faut reconnaître ça. Ben na monagi, na sina mona gouverneur. Abilatis avait raison. Ouais. J'ai vu des autorités qui déclarent un mot. Mais bazape bateau bako bombaté, c'est comme ça. Et quand on a le kouana, ils sont à l'écoute. Ah ouais. Il faut féliciter bon peu côté wana. Ah ouais. Ils sont à l'écoute. Tes frères musiciens? Non, nazo autorité. Ba frère musicien non. Ba saini bande wana. Comme pas grâce non vraiment. Ah te ba mission abiso un esprit a bien na ko saté na bombaté bon. Évidemment orgueil ça na biso surtout que le temps va au kansamna que depuis musique banda mon peut na sala bon na mon côté ça on les a exploit mais ngana wa ça bango ça prouve que tout ça na métier mo na force makasi on peut toujours ba ko exploiter métier na biso bien té to yebika métier na biso na ko kufa po na yo makolo na yo danger mo ça nga boye c'est. Non, notre pays a besoin de nous parce que nous faisons métier moko oyo lelo na côté là mo limbisanga jeunesse na biso na Congo Congo za dominé population za dominé na ba jeune et ba jeune ya biso lelo balandaka musique alors tant bazo landa musique mais biso to profiter na nini pour tout côté sa message parce que jeunesse na biso na zo lo bango tout le temps baza distraite. C'est que présent quand pas makabo ba combattre ba bundara butu mo bazan raison. Bon, mais ngana bia ba combattre ba bundara bazan en partie raison sauf que na lo banga o nzembo mama mo za ipeka combat et misi résultat positif te. Et bimisi. C'est parce que na utilisé qui méthode ya bien na fingité. OK. Na fingité na interpeller na ndenge pena ya propre. Problème mo ezaka na combat ezaka lem siko finga. OK. Oh yo boy ko finga na ko finga jamais mais c'est ça combat on a ça là dans nos zoluba. Même ba politicien ba moko ba yaka wana tant bazo liko ba kota na bokundi ça ba ça la combat. OK. Baloba ke non ezo simbate boy la politique elle-même est un combat. La politique ya moko est un combat. Ba combattant ba ça la politique. Okay. Ça combat mais ça sert à rien ya ko fingaka. Il faut toyer ba ndenge ni koloba pour ebimisa ba résultat positif. Mais ce ko finga, muto finga to lobali kama bien oyo ka soutien. Donc ba combattant bazanga na bango en partie ba loba makam supeza na raison. Mais sauf que méthode oyo peut-être utilisera to ba msubatizara ezamabe. Il faut le dire. Voilà, félicitations au président Karmapa. Là, vraiment, vous avez tapé grave, hein, parce que l'artiste en a bu sur Baïmbaka, Bassi, donc on a bilamba, string, no kitoko, l'autre, vous avez qui bien la chambre, mais et là, bon, ça, vous savez, nous, à danger par rapport à Yakishasa, là, vraiment, on tombe une colo, coufateur, on le bat. Président, vraiment, à l'oba qui, félicitations, vraiment, maman, mais je pense que ce sont une qui, ok, maman, et moi. Il y a tout comme il est libre. Au début que Gloria na solo mo na kuta na ba médecin. Ah ouais. Comme ça na ki malade salinga mais médecin mo za ami absinga na conseiller au tekene. Maman et moi. Ba hôpital so minene. Et puis un jour na accompagné qui petit frère na hôpital na Ngalema na za ko bizina ta masque pe na yeba. Parce que na yebité réaction na bango vis-à-vis ya makamwa na sala wana époque wana mais lelo yo na banzi ba kuma opesa nga raison mingi ba mo opesa nga raison je pense na banzi so ba ya mominga peut ba yambanga et osala bien ngai nazo silisa ko conclure na likama mama yemo oyo na kolobanga ke na sala ki yango pona peuple congolais na mona ike eza malamu te toko kufaka boete faut ko yebisa ba konzi na utiliser ki nzembo
pour ekomela bakonzi et nakopesa félicitations na bakonzi ata botongi nano epai te epai no c'est parce que na province bato baza kokufa toujours so kina bani makambo na dénoncer que zanano makasi mais vaut mieux commencer quelque part tobeta maboko nalobaki soki eloko eza malamu tokobeta maboko so eza mabe tokodénoncer merci na eloko wana so nakomi na kisasa nakokenda nga mama emolelo parce que etongami soki bakoyambanga bien bakoyambanga bien so bakoyambanga bien te ekozala vraiment voilà, je pense que tous les docteurs, il y a Mama Emo, le président Karmapa, grâce à le président Karmapa aujourd'hui, Oxygène a bien côté dans Mama Emo, entre ces pays à la paix, il y a bien peu de parce que son malade a battu sous maladie. Parlons maintenant de l'album Mezoya. Lovezayo. Ça, c'est comme l'album de président Karmapa. Lovezayo, c'est le 6e album. 6e album. Pourquoi Lovezayo? Parce que Lovezayo, c'est justement dans mon avis, dans l'MBP politique, moi, je suis tika ki banzela na ngai, batem na ngai de prédilection l'amour. Na tika ki yango pour na koyembe la Congo. Bana Congo bayoki. Na lobi na bango na zongi sikoyo na batem na ngai pena ya prédilection. La société, l'amour. Na premier album je m'appelle toi. Lovezayo zali suite ya je m'appelle toi. Je me suis inspiré. Je me suis inspiré na je m'appelle toi. Même en termes il y a composition, na s'inspirer vraiment na je m'appelle toi. Na yembi Lovezayo juste pour na ko rassurer baba mourir. Ce qui gloria ozawana obimi ne ozana kitoko wana papa papa oui c'est vrai ka obanga kaka. OK. En bas gloria pekito kito akei na samote mataro bien ok akei boy ningini na osala kubanga yo fo yebisa équipe non papa Lovezayo kubanga ne lokote kubangela ngai te soki na bimi la première phrase ya nzembo wana Lovezayo album titre album comme na Lovezayo mais il y a une chanson na kati comme na Lovezayo kubangela ngai te soki na bimi. OK la j'ai en kati te pour beza suite à premier album non to rateka yango ka to lemba écriture et siline ça pour comment trop écriture on dit pourquoi ça mais de toute façon l'amour si baloba onyo son une forme tout si baloba onyo son c'est pas baloba ngo ile sur manda baloba makambo na quantité to lobaka lo mongote nzembo so na be na lingaka yo musuna lovaka yo to ezayo nous surtout on est dans la love. Le temps on a mandé dans mobali ya batwe mobali ya bébé na manda et kenne monte mais malobaka zo dit que zo ça va net kabo yo na nini bo mais malobaka les autres différencier so mais to comme ko banga yo moko na kati album no moko o tire mo ba phrase ko za na on serait derrière yembango c'est logo déjà derrière betel solo bien to comment ndo boya non okoko cotiser sujet moko. OK mais il faut changer on est à ndengolo belia. OK Nengolobeli. Lovezayo, c'est juste pour rassurer son amour. OK. Qui était comme Tungi Sarate. Moi, c'est pas comme on balne, comme Tungi Sarate, papa. Lovezayo. So on a bimi ko bangela anonga ite. Ato moninga la lati sexy ndengini Lovezayo. Na sina pona yo. Bolingo na ya vie. OK. C'est ça en fait nini clé ya Lovezayo. Rassurer justement son amour que y a rien. Ndenge naza boso bomanga misu. Ndenge naza boso bomanga mato ya taba teyinga ndenge nini ke voilà boy na okena ngate na boya na polo sina pona yo chérie na ya vie. C'est ça. Eza na 10 titres na kati. Présent obanga te tant comme ma bé. Na ndenge nini? Tant comme ma bé bato. Mais obi ke musique na biso na moi mikolo. Faut ma bé bato ba omoze bon manzembo kaya ba. Banzembo kaya ba jeton banzembo ba sima usikela so banzembo mo Lovezayo. Mais justement siko yo micro na yo wana za na ngo wana pona obongisa bana Congo. Makambo ya basima banini bon ba privé mutute artiste za libre au sala ndenge na ye mais moi je viens tant on le bali comme love na traitant avec politesse avec nini tout pona o bana mutuna linga rayo za sina pona yo chérie na nga ya vie ça dit na ngino baneka ke na yoka na nga sumutu musute na omona nga pesa mutu musute donc funga pena lo baka sima mais bino boza wana football bobote ya bango que non. Et puis Gloria Fouchango na mutu ke ba congolais ba vrai mélomane ba li ba yokaka musipe ba boya na bango banzembo. OK. Yo ono zolo bago mikolo parce que ba tebeli ba zo boya na bango. Alors moi je ne viendrai pas na nzela wana na yaka na nzembo na ngabolingo.
love ezayo naza pe na mosusu na obenga juste pongi juste pongi juste pongi juste pongi juste un peu d'amour ezara ya madilo ayo so juste pongi eza muta polémique juste un peu d'amour juste pongi juste pongi juste un peu d'amour to banga madilo ay na mkapano non juste pongi ala mukite non juste pongi naza kutu na mama bolingo te eza na juste pongi mutu nyonso azalaka na butu na vie ya vie na ye okay ntango oza na mwa mobulu eza butu ya vie na yo bato mosusu bakanisa okufi oyo ezalaki nango butu sukasuka ntongo ekotana bamise bakomi butu bamise mibali bafukama kaka basina yo awara gloria olamuka okosenge te okosenge te okomokola te okosenge te non juste pongi eza nazoyembela ingratitude ozala na mokili mutu alali pongi bino bokanisi akufi bokimi oyo lelo babolingo ezalaka su vrai te est-ce que bolingo ya mokili ezalaka vrai nazo mipose question na kati wana c'est une question posée oui est-ce que bolingo ya mokili to bolingo bato bayaka nango mpa bato parce que soki oza na bomengo omona basourire mo hypocrite c'est-à-dire mutu aza na bomengo bato bazalaka pembeni bazalaka kosekaseka c'est-à-dire basourire wana eza hypocrite salaka neti kaka ke eza susu te omona ndenge bakobunga lowa molinga yango nazoba juste pongi ezalaki nango pongi bino bokanisi na kufi boponyoki ngai te bakanisaki gloire ya kufi boponyokinga non mais artiste asalaka nzembo mpona bato nyonso bakanisi gloire ya kufi oyo alaki ne pongi ye wana mama na émission ya makasi aosala danger donc bamitie mosusu ya bato ezalaka nango vrai te nazoyembelaka ingratitude ya bato même na niveau ya politique baingratitude yali omona bato azalaki na bato ebele ntango peut-être azalaki ministre to ntango azalaki to mandataire côté mombo ntango mamona ekimi bango nyonso bakimi juste pongi c'est ça on azoba nazo eko eza banzimo moko to décortiquons juste pongi to cet album sera incontestablement numéro 1 tout tendance confondue oui bato so ba retrouver deuxième femme ba dominer bon nayebi yo nyonso osala émission na yo nayebaki déjà ntango oyawa makambo ndenge kozanga te mais naza kofima kosala effort nazongisaka yo kaka parce que eza role nanga la deuxième femme aussi c'est aussi une femme tena badominer te badominer ba première femme badominaka pe te natiaka bango nyonso place moko mpona nga mwasi ya mibale mwasi ya liboso na mwasi azoluka libala na mwasi aboyi libala azaka mwasi soki sujet na ngai ekei boye nakoyemba bongo et puis nalingi na insiste nazoko insiste leloko ntango nayembaka ba deuxième femme natiaka mingi makambo na bango ezalaka mpona kolakisa mpe ba première femme que attention il y a une deuxième qui est là qui attend yo aozela erreur na yo so c'est l'erreur na yo et c'est la vie eza bongo erreur na yo okoki ko perdre mobali c'est ça en fait mutu se fa profiter na neloko na ye banzembo na nga c'est comme ça je suis un auteur ya bongo nakomaka bongo eza style na nga ya kokoma mais c'est pas que na kotelaka ba deuxième femme non nalingaka pe quelquefois na banzembo wana kaka oyo nazo vanter mso deuxième femme pour moi c'est liboso pa yeba deuxième femme agisaka boye ezisaka boye nga soki na bongisi lisu te non bamibali ebele bakoma kozwa ba deuxième femme asengelaki te azwa deuxième femme mais mwasi na ye ntango alingaki ye azalaki mwasi mo azolula trop mais ntango bakomi na ndako mwasi achange na ye po assurance libala eza assurance te fo oyeba kopesa mobali na yo bolingo oyeba kopesa ye banini basi mosu mwana mobali aye mwana moto aye kotia biloko na mesa oyo mobali azakomona alingaka ntango ozali nano bafiance yo moto oyo ovandi wana pembeni mwa robe moko bien banini mwasi mosusu okomona aza na ndako po mobali peut-être afutaki niongo moko boye te ye alali na jean akangi ceinture mobali aokende libanda te donc eza baconseil napesaka kaka mpona kolakisa mpe basi ya liboso attention même ata problème ezali zalaka toujours na robe no ya bien oyo mobali alulelaka yo eza te problème eyali yo wana na salopete mpena nakangi jean mpena cran c'est-à-dire ke mobali so azomona bongo lelo bongo lobi bongo lobi aokende
ça va conseiller maman. Vous avez de featuring à l'intérieur? Oui, dans le featuring on a Depsito, c'est un jeune d'ici, il évoluera Awa, moi on a des Baba. Des fins de Baba. Voilà. Dans le featuring moi on a Abota? Oui, moi on a Depsito évoluera Awa. En tout cas, comment va y mais tout ça le mot asika, oh to bien comme Hello. Et puis dans mon on a musuna bengi l'oiseau s'est envolé. OK. Oyo kabanzemo. Donc décortiquer banzemo parce que tu bien dessus. Na oya awa, na des plateaux à bien, mamutus à bien. Voilà. Et monsieur Sama, bien na oya awa. Sorti c'est pour quand? En tout cas avant la fin de l'année. Toto Zatiba le 31 décembre. Non. Peut-être même devant début novembre. Ils ont dit que ils fait bimanam déjà avant Mikolo. Ils ont dit qu'on a dédié à honorable Alita Chamala. Alita Chamala. OK. Honorable Passazali na PC Mbotebele na yebisiye ke nzembo wana c'est comme to linga to za de cité pour to yebi qui est Karmalov. Bolingo zayo kolela kate kati ya motema nanga ezayo nasina pona nanga yo chérie nanga ya vie. Voilà. Pour dire qu'à moi on a des Baba na place il y a plein de musiciens yo lingine ba featuring kana bato ba ebante. Non, c'est une grande star, hein? Voilà. Donc, nalinga qui na beta eloko moko na ba style na bango. Et puis c'est lui. Na ba style na bango ya afropop. Mais na yena rumba. Na yena rumba na ma yena afropop. On se peut là. On se peut là. Esprit ça. Papa Mbaki azalaki bon. Nazan esprit papa Mba. OK. Azalaki ouvert. Azalaki na ba oui banzema papa Mba. Rumba, c'est ça en fait, na beti mon esprit à papa Mba. Ya mona kata nzemu na ngamuna imbi. Musique ngana koyemba ya papa Wemba. OK. Gabilita yena evoloko bozi boziana. Josar nyoka. Oui, comment c'est là. Ton CPR représente papa ya sobi 10 titres, générique en 4. Générique bon on a peine trop générique tenga na pumba na beti quand même le mot bandingwana mais c'est pas vraiment mon dada quoi donc ça ile on a penate obini pe mondam oui na bina ngaza na zata ya bien te ko zata ya bien ça pas to ko bande obina oui na boy obina ça ya bien c'est pas un problème après ça ko bande oni ça roquette pour ce qui pété comme go el mo ba pe mo garda no taille ça c'est que ça ni c'est que nanga qui pendant comme singo dans mon pola réussi d'ailleurs plus 60 ans passé si je ne me trompe pas 60 ans et ça ka ko iba ko oui bah moi diététique c'est-à-dire que iba pe ko on a les mafuta mingi té et puis naza matétoire tout matétoire qui se respecte à sportif voilà présent nous sommes arrivés à la fin. Une fois vraiment arrivé à la fête, TV Zarangunga, Fire Basket, déjà c'est l'un des Emmanuel TV Zarangunga, et moi dire à tout, Karmalov, Nyon, Sobalina Karmalov. Na remercie déjà Gloria Orangi. Merci. Na sala émission Mona Yo na Kisasa, ils étaient posés en Angawa, Ndena Olba. Vous continuez toujours cette émission là bien. Merci président. Et ça pena na moni, c'est pas pour nous ça que na chaîne na monene na Congo. Voilà. Donc merci mingi de m'opérer une occasion ya ko s'exprimer awa na pesio merci mingi na équipe na yo mobimba basket Fire Basket na pesi Mbotebele yemtaza na réalisation kuna na pesi ba cameraman tout Mbotebele Emmanuel Lukambula voilà na pesi ba Mbotebele na kopesa love ezayo na le plus de batnanga nyoso baza ebele na bandina na love ezayo madame love ezayo madame déjà le visage on est assuré bani Ken Luyeye Ken ça c'est mon ami de tout le temps depuis les années 80 tous ana ina poto ah bon ti le tout zara kaka to banda ki sasa ti le tout zara kaka le visage Ken Luyeye le visage grand frère propre le patriarche lui Adoko Mengi Masamba méthode Mitikumi tous c'est là au Congo parce qu'il faut quand même des gens intelligents pour nous tomber la peine beaucoup na biso beaucoup ne kusunga au basa pe na kati méthode Mitikum moti nangona lo vezayo Jean-Pierre Congolo lo vezayo Jean-Pierre Muchipai lo vezayo Gogi Mbweko lo vezayo Florent Pambani Pagi Pambani grand frère Pagi Pambani JP Pambani
wana tu bato na ngai baza ebele napesi bamatetwa nyonso mbote bakinoa nyonso mbote bamatetwa bana matete bamu bamatetwa babenga bango to baka oni Britannique oyo non wana ndenge kiyanke nazala serie pa na yo napesi bamatetwa nyonso mbote napesi bana kini nyonso mbote napesi bakongolais nyonso mbote bato nyonso en tout cas napesi bango mbote nayebisi bango kake love eza yo incontestablement ozala numéro 1 parce que na garde cap de l'excellence la rumba la vraie rumba la pura rumba onga mona bengaka banzimbo za ya bien na kati boko sepela aussi c'est studio bato bakona mabanga bon non pe na sisi na studio te oui c'est vrai que na comme na suka une fois de plus merci na honorable Alita Chamala na soutien na yo bato ba comprendre que eza nzembo na yo à travers temps ba otala clip ba mona degré clip nde ba comprendre. Voilà, merci beaucoup président Karmapa parce que répondre à l'émission, à l'invitation de l'émission. Merci beaucoup pour la considération. Je ne pouvais pas vous en sa émission parce que n'ayez bien sa émission. Merci de bon séjour aussi à communication vous les gars bien. De bons séjours aussi à Paris. Merci à Emmanuel Lukamboula. Merci à Faya Basket, le réalisateur de cette émission. Merci aussi à Bienvenue Ngoï. Désolé, mon agence privée assure Babi et comme il y a Love Ezayo. Échanger comme beauté. Love Ezayo, le véritable code. Love Ezayo. Ma même Miline Zemba tous te pélé à métaux, pourquoi pas aussi. Avec José Mounou, le cœur de Béni Barcelone. Merci aussi à Venangaï, Nalingra Mingi, à Venangaï sur. Il y a de Djongo Daimé, la terre avantageuse, Love Ezayo. Pour qu'apprécier le véritable code Yaoulé Mouché. Nous sommes arrivés à la fin. À nous revoir prochainement. Est-ce que vraiment on a c'était le mot avocat? Je vous en prie présent. Parce que na boyka mi balle. Je vous en prie présent. Moi si mon regard na boyka Love Ezayo la sublime Magui Kabouya, femme battante. Merci beaucoup. À nous revoir prochainement. Bye bye.